émission na bino bosala bolela yango mbongo bosala yango felete nasi bama ba ya Mike ba pa Rosny ne bofana kuna bolela yango mala ata belo sala maintenant bofandi wana ata soki kotaka mingi te mais naza sûr que bosala yango felete. Très déçu. Bonjour et bonsoir partout. Nous voici encore une fois de plus Tozongi Pona ma solo nabiso Yamajabu. Voilà. Avec le DJ Gospel, comme d'habitude, et le Mr. MC, nous sommes là ensemble pour vous accompagner avec Majabu Rafiki. Mais les autres lingo seulement alors maman qui est tozomona isolé dans la communauté Majabu, communauté Majibados, bazolo de la mingi sœur divine. Le numéro 049. Le donc numéro notre sœur divine. Sœur divine dans un épisode 2. Ouais. Épisode 2 ezaki sœur Oyo, maman Rosny alobaki ke ozo c'est le tremblement de terre. Voilà. Divine, ça va? Tu as peur? Qu'elle change de chanson. Tu trembles, j'ai comme l'impression que ta voix est en train de trembler. J'aimerais t'accorder la grâce de faire une autre chanson, mais avant tout, j'aimerais que tu te calmes, ok? Sois calme, ne tremble pas, d'accord? Tu peux faire une autre chanson? Sœur divine, raison oyo batu bazo refouler ceux qui reculer ceux qui réclamer, c'est ça. Raison oyo batu bazo réclamer parce que honnêtement penza ayemba ki bien azo la kasa ba potentialité oyo Majabu azo luka mais bo pesi rouge mais batu misusu oyo ba yembi na bakingongi na bakinjonji na bakinini ba yembi bo pesi ba orange pesi ba vert ezo concorder penate na nini na mission ya émission na bino parce que émission il faut boza na beat bozo luka nini tant que biso pe public tozo mona ke oyo ezalo ko bazo luka tozo comprendre que so mutation rouge ba susu ba rouge to ko ba ki ba mériter ba rouge mais misusu ba mériter na ngote on dirait sœur divine po na ngai na mona Majabu bo mi kitisa bo recalculer bo réfléchir bo zongi sa sœur divine la compétition bo PC orange chance mususu bon omoni net eloko abim eloko mon frère alobi et ça, le col attend au Saki Majabu ya mikolo. Donc, on avait vite remarqué qu'il n'y avait pas de rappeurs. Donc, genre... ça, l'on entend un combo de te posa et star. Donc, voilà. Donc, ça, c'est ça. Moi, je suis na épisode à Kala et tant ou Bouande ko sala Majabu normal, na mikolo. Donc, on avait vite compris que non, genre, oh, y a ba rappeur. Bolinga qui en parce qu'il y avait des rappeurs au basala qui musala très bien mais pour na bino tellement msusu e bande ko concordé na au bozoluka c'est pourquoi vous avez beaucoup refoulé ba rappeurs mais je crois peut-être après boya kozwa moko cela veut dire que non Nathalie vraiment ba épisode nyo sauté mais je moi rappeur azaki bazwa qui est mais et après Nathalie ba épisode nyo sauté mais il paraît-il que non Bandundu, bon, na lo babongo, voilà, vous excusez-moi, bon, na Bandundu, oh, nati, je crois il y a trois, il y a trois, bangonyo so, ba suite. Moka yemba ki bien, et so bimi sa penza on dirait que non, et so bima pe ka ndenge bat bakomo ba raciste. Ozomona parce que na mona ki na photo moko boy na Facebook. Ils ont traité de Ya Rosny, on comprendre que non, yé pinza surtout na habité ceux qui beti mingi c'était pas Rosny. Ya Rosny parce que yem dans ça commentaire mingi surtout tremblement de terre. OK. Parce que nenga baro lobela nenga baro pese commentaire ezaki on dirait que sera yembi mabe sera yembi nini mais ngana ko comprendre que ça peut-être ndenge yé Ya Rosny a yokelingo na moment wana. Peut-être abako tuneka ba kespe monsieur zango editing peut-être bango ne so balobaki mais façon tu production basali montage ya film montage nini ba che mingi Ya Rosny bisika zoloba yanga bimiso ndire ke Ya Rosny ndamta bengani bango c'est ça pour na pe ko côté la ndeko na biso Rosny bandeko il faut te comprendre eza compétition tolongola maka compétition pe ezalaka pe air moko ata mudu sora yembi bien
mais ceux qui ba juge bazo sentir ango te par rapport au jour parce que babe batwa ba kuna ba fandi parce que biso total kaka 2 heures oyo o wana ba filmer o 4 heures ba filmer mais ceux qui ba pesi biso 2 heures 4 heures ba filmer ça veut dire bango bazala kuna peut-être 5 heures 6 heures 8 heures 10 heures mais montage qui tingo kaka na 2 heures heure moko ba tu ba lembaka matoy lembaka c'est ça. Bon, ça veut dire, il faut te comprendre que Madjabou existe. Please. Toi, tu as distinction, on a ceux qui peuvent être bêtes, leur mot c'était. C'est ça. Madjabou existe, il y a compétition. Il faut peut-être totalement une idéologie à compétition. Ça veut dire, toi, tu as oh, et si Baïbi ne va gagner, nani baronini, bazo baby ça va transporter, baby ça va transporter. Parce que tant que ne kuna, bape peut garantir monter que au quota. Bape se garantit que peut-être au quota par rapport à la performance na yo, par rapport à juge bangomoko. Ça veut dire ce mutu azuité tout le baté que oh abebisi transport non abebisi transport parce qu'il y a mo rekendaki. Ba parents na bango ba tinde bango kuna. Tout il rappelle ko bois qu'il a ba juge mabanga tout ça quoi. Bon, avec ça aussi, on moni net loko lobby avec ça loko ya si gérer wana eza penza oyo avant tout au fobo ça lango en tout cas éclaircir batou et le ronini bossa exactement tu es que ça majabu est-ce que nasima tu es que na déjà majabu ndena otoloba eza majabu eza compétition est-ce que majabu donc il faut qu'à moi structure mon kobo ezale là parce que monitango nda lobby que non bato ça baza ba chrétien mais na minute bozo jouer rôle te ya qui église ou bien ya qui christianisme na kati ya émission ya majabu bozo jouer rôle ya compétition ou eza business yango non ou eza business donc pour éclaircir pour ba que non tonga nazo tinda mutu soit tonga nazo ya na audition ezate que nazo ya parce que boza ba chrétien boyo kilanga mawa po na yembinze mwanzambe po na salini nité c'est ce que eza compétition tant toujours na compétition eza business mais eza créé par des chrétiens pour tout ça eza compétition mais problème ezali moronde ya batunde ya ko comprendre faut se ba comprendre na ko pese pe ba tu faute 100% parce que ba comprendre eza bango André exemple ndenge masandra azutuna batu qu'est-ce que vos versets préférés parce que image oyo bozo pesa eza André que to gérer comme église to boy na biso te soro so ki bolingo ye batu nani qu'est-ce que vos versets préférés quel pasteur tu pries des trucs il faut tout ça la distinction que événement oyo au mouvement on to sala eza nini identité nango eza nini parce que nakolo bapeke ata mutu azoya à cause ane pe chrétien mais ayene koyemba nzembo ya chrétien parce que ça show bien sûr donc yamana ndesko yamana ndesko bisika majabu faut bosser la distinction voilà que eza ndenge mais ayene koyemba nzembo ya chrétien parce que ça compétition parce que toyebi ke na kati ya kibonzambe mutu peut-être azane pena na don na pesa exemple ndenge to baki dernière vidéo to sala kwana na ba église attention mutu ayebine pena koyemba pena te ba pasteur ba rocha ekara na kati ya groupe louange ayemba na ye pona kara mawa pona ka one boye po alingi ko sala nzambe mais na compagnie que ce que vous avez compagnie label comme que label il faut boza bateau yo baebi koyemba donc structure à majabu ça veut dire que tant bozo ya boyemba banzembo nzambe même si ozana yo mutu nzambe te to chrétien te c'est à dire que maintenant ozo kota majabu make sure que non au interpréter banzembo nzambe parce que tant bazo ya oh tu pries ou des trucs comme ça on ezo commander to parce que non ça c'est d'identité que non voilà donc to ça lango il faut zalaka mutu donc je ne sais pas si je nazo faire comprendre quoi o le bi pena bien ya wana ndesko bisika majabu faut basa la biso différence pour na ba biso que est-ce que bozali institution ya kaka ya kibonzambe ça veut dire kaka ba chrétien oh ezake ya mutu nyonso mais bazeza bayemba ya nzambe voilà ouais pour na to comprendre to yeba ke ndenge ya religion na église pasteur ayokama parce que atoyebo yemba ta lo ba que non voilà beaucoup de plus tard comme mutu ozo comprendre mais awa eza compétition il faut voir que non compétition cela veut dire que non ozo kende bien préparé ça veut dire que non soko yembi mabe bakolongolo soko yembi bien bakolongola mais deuxième point c'est que non on a ça dans la premier point c'est que les Congolais please assurez-vous que non bato bosala misala bazo deserve un peu de respect parce que bazo sala musala na bango bosala bino peut-être nzo bo comprendre conception
show bazo salate nde ezo komisa bino peut-être koloba trop. En tout cas les Congolais tous à la calme, to kita vraiment tous à la calme, to landa mission, mais c'est vrai ba jiri pende auto loba. Donc il y a un moment oyo ba jiri ba lembaraso ba salebele po ba, je me rappelle que loba ki non baza plus ba candidat baza plus de 2000 to basé belé. Cela veut dire que non bazo ça l'effort pendant qu'il y a sélectionner moi rapide et puis ceux qui ont musala ya journée mobimba bazo lemba mato et peso lemba eza na moi balakin moi mato et peso lemba. Et puis la troisième des choses eza que na mona ki frère mon corps déjà on est déjà bien kosenga lobi que non ceux qui peut ezo ala kaka peut-être ba même jury peut-être bino nyonso boza déjà na mindset moko o eza que non ndenge nga net au travailler bo to ebi que non am stoko ken the left to ken the right to meka ko cadencer ozo mona mais siko so ki net pe boza pe na bat musus o baza na ba mind different na bino ba ndenge moi boza na même vision mais boza na ba different ni bando permettre moi ndenge am susu bona ebi am susu ko ya plus tard ndezala non ou a fini rouge, ou a fini jaune, ou a fini nini. Ça veut dire que non, ceux qui deux personnes accepter continuer dans la compétition, ceux qui trois personnes accepter continuer dans la compétition, ou bien ceux qui bino so boboy. Ça veut dire que non, tant bozo GG, tozo remarqué pendant que non, ceux qui aiment sous na opinion ya lo yes, au moins na muninga soit touché, non, tcha rouge, tcha nini donc ezo ça là vraiment édition. Donc ça veut dire que non bino nyonso on dirait boza déjà ici comme roboy na bino que non ceux qui ont déjà à PC opinion que esimbate biso nyonso photo qui ndeka na opinion esimbate. Donc non pour je quand a deux parties première partie ça que tant ozo ba que ba jiri ba ça misala ba on bazo mériter respect wana na lo banate parce que ba ça musala wana bazo mériter respect non parce que sokoza mutoza na public ozo micha na public ndenge nyonso public eko traiter yo o micha kikuna. Na par exemple biso to ça la émission to ça la to le batte que parce que to ça la émission to mériter respect batu non muto après ça biso respect après ça biso respect o ba manquer biso to ko za ngote personne to ba OK o te batu boye ba congolais ba ben poli non parce que biso mo to michi awa ça veut dire réaction biso mo to s'exposer réaction ne c'est roya il faut to za il faut to simengo wana liboso. Deuxième chose et là, quand on a bien, peut-être beau quand ça la système moro qui beaucoup jugé la façon que business de ce mona la façon que either bozu ba bouton moko vert rouge na jaune o qui biso to zo mona ke mutna mutazo fina vert azo fina rouge azo fina jaune pour tout mona ke mutna mutazo pour ndenga lingi pour to sala ke pour tout mona soki bobala ni bongo olekeza na ba carte na bino wana bino ko komi na carte wana to moni na bisote nani afini nani nana poni nani to zo mona te nana poni nani yanga ezo bimondre ke boyebi na bino déjà oyo bokotsa te wana na kolo ba OK mais par rapport à ya ke bo chanter ba juge wana ba non parce que ça émission na bango mutu bandi émission ngo soki ba monsieur balingi ba juge monsieur bossa la émission na bino te ba changer te ba kotisaka moni ata na moi audition moko I get what you mean but au milieu de bango eza idée à bien mais ça pas nécessaire eza une nécessité parce que again émission za ya bango bazolu ka couleur na bango image na bango ondenge bazolu kilango toko forcer bango te batia mutu musu kuna so balingi te parce que mindele tango basala ba shongo bachara ba featuring pona ezake moi célèbre moko kota acha biso moi makele le susu eza ngo rien ne voir na ke oh jugement est différent non parce que on peut baser battu différent so ikara batie biso ba bouton liboso ke to so mona pena ke tant candidat yé maman Rosny maman Deborah papa Mike na maman Sandra bango nyoso baza na 3 boutons couleur rouge vert na jaune ça veut dire tant candidat zo yemba na muta fina o ya lingi to tala ndenge ebala na so ki bino so pour na repesa moi balance to changer ka eko makara rouge na vert pour na to mona na attention que 3 ceux qui bazu les mêmes mutakoti wande to zo mona ke balance zali. Donc les gens vraiment bazo les laming par rapport il y a jugement il y a serre wana divine en tout cas exact que on favoritisme ou bien ni morobwe en tout cas ce qu'on remarqué la plupart donc nokolo ba même sous 90% ya batu bazolo baké serre wana divine azo mérité azonga na compétition. Pourquoi? Parce que bopé ça y deuxième chance il y a que non à ça là. Pourquoi? Parce que la serre divine c'est vrai ayaki na ba idéologie il y avait une très belle voix mais ayaki ne ayemba kindenga yemba en église
même si elle a une compétition, mais elle a une belle voix par rapport, comparé... Non, on demande qu'il y a une compétition, parce que Sœur Divine a une voix différente. Voilà les André, moi, mélancolie, moi, miel boye, ayembaki na par rapport au ayembaki, parce que mutuna mutazo ya na capacité na ye. Alors, commentaire, moi, peut nazo c'est pas la montre ça qui t'a posé, c'est pas tout que, oh, boye, bake boye na compétition. Bien sûr, bah, na compétition. Oh, bah, repère sa bien, ça, oh, yo bazali. Parce que na moni bisika mususu bozo mbisa bato 3 nzembo 4 nzembo babandela mais bazo mbaka les mêmes kaka. Ça veut dire bazo pesa bino oyo bazana ngo. Siko so bino bomoni ke bazana potentialité eza ko charge na bino ba juge bo travailler ye bo bongisa ye. Beaucoup tiango kana mapeka na bango ka te ko baka o te ozoyemba bien mais na that's not right. En tout cas, je vous prie Madjabou bo réfléchir sur ces parce que ce qui beaucoup permettre que non bo benga eli susu aya asala susu audition na ye mususu ce qui ko permettre to total maintenant à partir ya wana to ye bandengni ya ko juger ce qui azabon te pour que non ameka kokota na compétition donc bo pesa susu chance pour que non c'est vrai bosal musal ezate que non pona pitché ya batume boye bape que non tant bosala majabo bosala ngo pona bino monte bosala ngo pona biso nyoso. Cela veut dire comme à un moment où bando senga biso to voter pour na ba candidat. Alors pour le moment presque 90% batu bazo réclamer que non la sœur là mérite la deuxième chance parce qu'elle chantait très bien. Donc naebi que ceux qui besoin chance yo kabiso en tout cas plus majabo bozong ça la sœur divine numéro 049. Wanza ika o katolinga yo ba pona par rapport ya sœur divine pe to ba ke majabo différence entre business na église bande on a biso el bande to comprendre que majabo za na église te eza business pe bande ko majabo please le rôle eza business to za na moi structure à business to pe se batute explorer que on dirait eza église pona bat ba na ba idéologie église pas bet la bino bo na mona pasteur oh par grâce de Dieu oh par ma de Dieu so ni ba ko sa za makambote bo e biso pe bit na bino eza directement nini parce que ndenga na comprendre majabo za na business eza église te. Mais bato ba osala kuna ba oyo baza engagé na musala baza ba chrétien. Ouais, c'est ça on ngana ko loba. Voilà, donc c'est ça quoi, éclaircir nous pour un sujet et puis toko évoluer. Donc last one is pour na tout le monde peut ba musicien par on a une question. Yo ozomo na ndenge nini par rapport ya ba je sais pas si on a combien de copyright ou bien eza na kolo bandeni ndenge to moni que non il y a certains frères donc déjà ba komi ko senga que non na ba benga ngoni na musique droit d'auteur voilà droit d'auteur donc no moni ndenge to ba que ce que za business ndenge na tuna ce que za business est-ce que Madjab azana right ya ko futa bango to soki ke non de to lobi ke non soki bozo me mango na cadre que émission ya bonzambe est-ce que parce que za bana nzambe il faut bon to l'exemple ka ke non ya bana nzambe za musique ba yembele bazo yemba pona lokumu nzambe soki za compétition cela veut dire compétition complice business cela veut dire que tant besoin interpréter il faut ba futa to soki ezandengeni donc éclaircir biso par rapport ya ndenge ozo comprendre ndenga de lobage Madjabu il faut boza la clair na oyo bozo sala na liboso na no parce que ceux qui eza business bande ko Madjabu bande ko misusu pe oyo bozo sala ba musique na bango bazana droit ya ba musique na bango surtout ceux qui musique na bango eza pe business oyo bateka émission na bino bosala bolela ngombongo bosala ngo felete na si ba ya Mike ba pa Rosni ne fana kuna bolela ango mala ata belo sala maintenant bo fandi wana ata soki kotara mingi te mais naza sûr que bosala ango felete parce que bino te mutu boye na idée ango ke bo banda nini boye mutu mususa bana na idée ango peut-être azo chabino moi quelque chose yango na pe pona kozala honnête ba soki boye ba dire ba artiste mususu so ba artiste ango quand même bo tia bango moi eloko to lingo sala makama professionnalisme pour que bino maja bolingi boza la professionnalisme mais bolingi ko traiter ba ndeko monsieur sur la professionnalité donc yozolo bango tant que artiste et musicien peu producteur na ndenge yebele musique parce que entre bon to chesu na question entre parenthèses benana to discutant parce que biso peut to ça la musique yaza producteur je fais la musique donc na monde à business c'est pourquoi zolo bela par rapport à monde à business gone na oyo yebi yeah so ça
mutu aza na ndenge ye azala ndenge ye agiraka musique na ye bato misusu bakotikela bino entre exemple ndenge bozosala soki ayembini nzembo pa Mike boza na bino fine nzembo ma Rosny boza na bino fine mais lorsque ekoma obebisa soki bazoyembaka banzembo na bino baartiste majabu kuna ekoma mpena boring mpenza ekoma mpena boring na façon ke bato bakomeba les mêmes nzembo ezokomisa mpena émission mpena boring soki moyen ata soki napesa exemple nayebi nanga te banani basengela parce que nga nayoki nanga bakombo te mais soki mutu nyonso asengi mbongo nyonso asenga ezalaka bokofanda bosololi bosali mwa deal bosali mwa deal baba onde nalinga soki français bosali bozi mwa koyokani mwa compréhension bosololi peut-être soki asengi napesa exemple 50,000 bino peut-être bokiti bango na topesa ata mwa 20,000 ou 15,000 soki oza bongo posé toyembi banzembo na yo bopesi bango banini parce que bino mpe so na bino kata soki neti ke non à chaque artiste oyo boyemba nzembo na eke eza ke non bazofutela ba 15,000 siko majabu ye mo mpo fo oyeba toyebi baentrain na bango te na banini na bango te siko soki neti à chaque artiste il faut kofuta bambongo ebele wana siko bango moko ya après mutu nyonso aza na droit ya lipa na ye okokanga mutu lipa te parce que ozobaka nga na ozwa lipa moke ata YouTube kuta azalaka mayele YouTube azalaka soki osali video na yo moko na kata chaîne na yo mais otie musique ya mutu mususu mbongo wana bakofuta na video eke pa mutu oyo musique ni osali soki ke ozo gagner mbongo na kata YouTube oyebi na minute oyo kanda olobi ke non bakomi koyembaka banzembo ya bamusicien na bango kanda oyebi show eza susu vraiment na yete so bato baremarke show ekoma vraiment boring na sens ke non surtout nzembo ya frère wana ya Sonia elata kivi na ngai yango kaka nde komi yango na yango la plupart de ya banzembo artiste bazo yemba donc moi je voulais juste te dire que Amajabu ndalobi c'est vrai peut-être botika ba artiste ba yembaka banzembo na bino te parce que non il faut ka ba yemba banzembo ya nini ya ba artiste na bino Majabu pour que non bo éviter ko partager lipa soki eza vrai bo éviter ko partager lipa ndalobi bande comme ça ba souffrir ba production tout ça soki net que non droit d'auteur ezali moi je vous prierai que non bo solana ba artiste wana oyo ba kolo banzembu boye ba koyokana na bango mais soki pe bango pe ba exagérer voilà vous allez peut-être pe ko yebisa pe ba biso ba tutoyoka bino que non ezape boye passer bango pe ba linga peut-être moi deal wana bazoni bozo deal na nezo simbate mais sinon soki quand même bo kanisa pe ba ninga o bazo sa ba sali ba misana bango donc ba droit d'auteur na bango ata 1 franc soki koti na banque na e et comme motiver car ça la ra bien ça peut qu'il faut foutre ba million mais quelque chose parce que quand même que non ezape banzembu na l'église oui tozo kumisa nzambe mais tant comme na business to quoi tozo lo bango eza business Majabu bokansela pe ouais simple na simplicité ezaka bongo so bino bozo gagner bokansa pe baninga oyo bazo sala pe partie que mission na bino ezala bien exemple li moko na moni na ba africain mingi na par exemple so ki mutazo bima mutaza na besoin aide ba pc mutu moko akumbe quelque part bisika zo kende akofuta taxi ya 50 €. Akofuta pe taxi pe na 50 € pe na futa taxi 50 € yongo ya zwa. Mais so ka bengi ndeko na ye asunga ye ndeko ne apese lift ola kanisa ke na taxi fallait na futa 50 € na pesa ta ndeko ata mwa 20 ata mwa 15 opesi ne lorote o nzama pambola yo oleki parce que za ndeko na yo mwanza ki mutema mabe yebisai ki mutema yebisai omoni yo ofali wana na telecommande o matcha volume okay kokitisa te ndeko nazomona kocha mitite kocha nazoloba na yo yo nde nazoloba ouais mais donc eza moi ki mutema mabe moko ezaka na bato mundu parce que mundela azalaka mundela azalaka soki opesi aide penza soki eloko ngo ifela foot la mbongo mbongo wana ifela foot akuna akopesa mpana mbala moko je te dis nana tokoma mitema moke koyeba ko ata soza ke ndeko no bobotama na ye apesi nini sauf que ye moko alinga te mais ata yo mutu kosala action wana ya kopesa ya konini ezala te ke encouragement on appelle ça ata encouragement ezala te yakana lambilo fufu zwa mwa likayabu non soki eza ke eloko okofutela ngo mbongo parce que na ba église na biso
tolinga bambongo so mtabike na pesa makabu ya sapato na pesa makabu ya nini su kaka bosu kaka na mbongo ka mbongo lokola tojala valeur na mbongo chose la gratuit na ba ndeko na biso. Bon, pour conclure Majabu, en tout cas je crois que boyo kibiso ndé tolobi pendant conclusion na biso ya awa vraiment eza que please bandeko Majabu soki ke boyo sala ngo business bokantila baninga ata mai on comprend ata $100 ata $50 ata nini et ça la kaka en tout cas bato bafandi bakanisi que non quand même monsieur to ça les autres ça quand même ata mo mbongo moko boye koti ata carburant kara pa mandende konanga lobia donc ndende konanga lobia soki biso africain za soki o saleli africain kara moi yo ngako futela mbongo onga futela ngombongo mais soki muninga ya sungi ekomi nzamba pambola yo nakutana na papa moko boya mundele na nzela mutuka ne kufi bafandi na kati ebi na kiti na ye sa bango papa chana tindika bino distance ya muke na tindiki bango juste que ba gare mpandi par rapport en attendant bazela ka nina bango papa na bimisa 50 euros apesa ngana c'était papa na sunga ki okara parce qu'il fallait oza la place moroza na sécurité donc c'est ça on a que mundele avec un africain donc ezo sala moi différence cela veut dire que non soki muninga saleli ope service to basali service na nzembo ya baninga bokanisa bango ata mama en tout cas Majabu tolingi bino mingi tolingi émission o impacté soki tozo sala ngo eza parce que tolingi bino soki batu baza otinda ba suggestion ba écrit tout ça c'est parce que baza pour ça que tout le monde a bino bo avancer dans le bon. En tout cas que Dieu vous bénisse énormément avec le Dieu Gospel. Alors, merci beaucoup pour la bande ko ba pesi oyo ba komeli biso ba pesi biso ba suggestion ya rolobela makambo yo bo continuer ko pesa biso ba suggestion so boza na loko blingo lo ba to landela ngo ndenge na capacité to rozwa ya na par grâce de Dieu. Et bien, on a remarqué que vous partagez. Vous partagez la vidéo. La fois passée, vous avez un speed à ma casse. Mais this time, non, on dirait que. Hein? Bah, on a manque de confiance. Bah, on a problème de confiance. Parce que bah, on a que l'homme est libre, la puissance. Pardon. C'est plus mieux. Pardon. Partagez. Partagez, s'abonner, aimer, cliquer, share. Et ça, là, bien que non. Tout le monde a qui est bozali. Biso pe to zongi, bino pe bozali, ok? Because the est ending. Pour les autres ceux qui a à prochaine fois, nous allons pas mal bino. Majibados. Très déçu.